Maman Rosalie kaka ndenge na yebisaka yo problème ekomi sikoyo bato bazali nde ko comprendre te mais tozali ko révéler bato on dirait bato bazali kolala problème ezali boye ba opposant congolais mingi ba kimaki na tango ya Mobutu bazalaki na mwa ba situation o bazalaki na bisika ya kozwa mbongo facilement na moment o tozali koloba na 10 ans o Joseph Kabila sali po ete 10 ans Joseph Kabila ekoki lelo donc tozali ko pesa Joseph Kabila kuna na Congo ba bon anniversaire pour na bokonzi na ye to pesi ba bon anniversaire pour na pouvoir ya Congo 10 ans ekoki nzambe abakisela bango mingi nzambe apesa bango mingi apesa bango sagesse pe intelligence pe bakoba na mosala na bango 2011 to kokita lokola bambinzo po ete tokende kopesa lisu bavoi na les raïs po ete azali ko mériter yango malgré bandoki ya mike bazali ko sala tout pona kolinga ko tia bakalme e ko simba te bandeko babolingo pe nazali ko yebisa o mama Rosalie yeba yango ke mama Rosalie soki omoni lelo bato nyonso to omoni bazali ko sala makelele ba opposant congolais bazali ko sala non il faut to kende ko zoka mboka na bitumba tout d'abord bambongo na bango babimaki nango ezali susu ndenge ezate bambongo esili yango na baza ko banga défaite na bango eya kozala reverser na misu na bato baza su na mbongo te mbongo yango ya Mobutu babimaki nango on dirait Mobutu afulaki yango atiaki yango mfula ndenge kaka Mobutu alobaki tango Mobutu alobaki ete après moi c'est la délige biso to kanisaki ete après Mobutu makambo te nzoka nde Mobutu abandaki kolobela na bakonzi oyo basalaki na indirectement Mobutu alobaki ete après ngai moyebaka yango ete bambongo nyonso to bozolia na sima ya mokongo na ngai boyebaka ete soki nga naza te bambongo wana nyonso tu ekosila bino lokola mopepe yango makambo tozali komona Mobutu alobaki yango clair yango tozali komona bandeko mingi babeliki mpelekese mbongo ya malongo eza te alors ba situation oyo ya ba social na poto bazokoka yango te yango no moni kaka lit na bango komi kaka to bunda mopeza na mboka to bunda to kende to récupérer mboka na biso bo kende bo récupérer mboka na bino 32 ans bo tikeli biso ta balabala te bo tikeli biso ta makambo ya malonga te ba enseigner à 10 ans impayé mwana po akende classe papa zozanga meme mbongo ya kosombela mwana uniforme batata ebelo komona tata za kokende musala na pantalon ya madofolo babiloko wana nyonso tuto yebi yango bandeko bokoki ko distraire biso na eloko moko te bozali nde kongelela ba intérêt na bino personnel bino bosi bomona ba opposant ni depuis ba mandat politique na bango ti lelo batikala kopesa même plan politique te ndenge nini Congo ko évoluer ndenge nini bango sala po batonga mboka non kaka 8 millions de morts babomi basi na est ba mama bazali violé Arma Tungulu tomoni nzoto na ye mutu akangaki yango photo botala ba makambu kaka ya bozoba na bozoba alors que tango bazako ya kotala photo yango ya Arma Tungulu eza ba montage pire montage vraiment alors boye bisabiso wana ezali bozako finga mwasi ya mowei indirectement to famille ya mowei indirectement to bozali ko laksa nzela kaka koyena ba histoire lokuta o mama Arma Tungulu mikolo ba kimisiye po ndenge ezali wana ba soldat bazali ko lukisa na kichasa motika ba makambu ya lokuta bino bokansaka tango bino bolobaka ba makambu ya boy biso do vérifier gate o ba bombier quelque part wapi bino moko kaka bosali ba scénario na bino pona koloba ite mama na longwa persona ke lokovana pona boye bandenge nini ya ko monter histoire botika ba makambu ya lokuta botika ndeko kosa tala toza ko yebisa bino tango nyoso lokuta na bino yango ndeza ko sala ki makambu na bino za ko zonga kaka sima pe toza ko yebisa bino lokola bozo continuer kana na lokuta boko vivre lisusu victoire ya Joseph Kabila pe boko mona ete makambu na bino nye ekokota mai parce que lokuta efutaka te
le kuta efutaka te bino bozokanisa ete bapapa minene na bamama minene bavandi na poto bozokanisa ke balokuta na bino wana yango nde ekotinda ke balinga bino lisusu makasi non tolobaki yango bien lelo koki kokosa bato bacomprendre elobi okosi mais soki eleki okomona bato babaye yo ndenge tozali koloba lelo omoni baradio oyo ya mike mike oyo président pareko asali tellement lokuta eleki ya trop bokomona ntango bato bakotonda lokuta wana okomona ndenge bakorejete bango lokuta efutaka te baza koloba ete boye tosangisa ele totonga mboka non bino bolingi te bandeko bilili oyo bino moko bozali komona est-ce que ntango ya deuxième république mboka ezalaki boye lelo mpe baza kozwa courage bakoloba baenseigner un pays mais en tout cas te il faut ozala kaka ndoki il faut ozala kaka sorodiongo mpo obanda kozwa mpe makasi ya koloba ete na mboka na biso baenseigner bazali impayé batravailler bazali bandeko bazali impayé ebongo 10 ans mobimba o fonctionnaire bazalaki impayé batata mosusu bakufa bakota na sa mabele boyebaka yango te lelo tozomona basonance wana ezwaka ofutaka bato soki ozofuta mbongo na yo na sonance okomona ete osali likambo sonance epesi yo mbongo est-ce que na ntango ya deuxième république bato bapesaka bambongo na sonance bayebi ata nzela eleka babiloko wana nyonso bomitunaka te lelo baza kosala mpe mission baza koloba nini léopard kuna na congo bakendeki babeti kupo ya chan wana après santos mutubila alobi baganyaki mbongo ebele me mbongo wana ngo place ekei eyebani te baza koakize bakonzi ya congo mais est ce que boyebaka lisolo ya léopard ntango tokendaka na coupe du monde boyebi bambongo ebima oyo ke bakonzi ya congo bamela bango boyebi bakonzi ya ntango ya ex-Zaïre bamela bango boyebi tina nini bajoueur ya léopard à l'époque baboyaka même kobeta bamatch na Brésil mais basali kaka makasi babondeli bajoueur mpo bakota na terrain bajoueur bazongi na Kinshasa bato ya sécurité ya Mobutu na ntango wana baza kosurveille bango de près mpo ete mutu ameka meme koloba likambo te i basali tout Vidinik kutu epesaki ye kanda nde Vidinik ayaki kosenga démission na ye boyebi yango te batata ya bato ntango léopard aganye moseka batata nyonso bokati bango bambongo na ntango wana à l'époque 10 Zaïre na mutu bambongo wana place ekenda eyebana te yango nomoni batata ya ntango wana bazalaka na kanda balobaka bamaloba léopard yango mpe koma libabe na libabe boyebaka yango te il faut botunaka histoire ya mboka na bino avant koyaka kobanda koganga bayibi bajoueur ya léopard 30 000 bakosi bango ebongo léopard ntango ya léopard boyebi bamasolo eleka te il faut botunaka avant ya kofungola monoko mpona koloba il faut ko botunaka badega ya mabe eleki na ntango ya deuxième république boza mpenza na droit ya kofungola monoko mpo boloba bino kutu boza bato moko soki bato mosusu baza koloba bino bovandi nie boza koobserve soki nde bayokeli bino mawa bakoki koloba ete boya bosala bo mais bino boza bato ya kotombola mongongo te mpo ntango boza kotombola mongongo koloba toza koyoka solo ya minoko na bino ndenge ezali kobima eza kogene biso mpo badega oyo bosalaki na ntango ya deuxième république ezalaki mabe lelo eloko ezali kolobisa bino motema mabe motema likunya kaka ndenge bolobaki ete Joseph Kabila tokotala akokoka te aza peti akokoka te Kongo eza mboka monene approuve bino makambo asali epesi bato mosusu kimpelekese bakomi bilobela non il faut tokende guerre bokende guerre na Congo bomoni nani yango asimbeli bino baminduki mpo bokende obunda na Congo balobi te boya bino nyonso na nzela ya baélection bozwa kobanga baélection mpo nini oyebi bato mosusu ko baza kobanga baélection kaka te baza kobanga mpo ete soki bake na Congo bakokende kokuta bakonzi oyo basalaka na bango na ntango ya Mobutu oyo mingi bayebi baventure nini basalaka yango na eza kogene bango balingi basala système moko ke bakende nde bazwa bokonzi bazwa kaka bokonzi na ndenge ya bitumba bakoma baprésident basurprendre bakonzi wana baloba ete bona komi président nakomi opesa mibeko mais ekosimba pe te ekosimba te nzambe azali nzambe po ete oyo bosi bosala ezali mpe na bamilimo ya bato bakufa na ntango ya deuxième république baza kolela liboso ya nzambe papa nzambe tala ete ngai nakufaki kaka mpona basalaire na ngai nazalaki komona te susi ya bana na ngai
nazalaki komona eloko kolia te talaka na susi na kufi olingi ozongisela biso lisusu mutu oyo nzambe atali azalobi te bana bomitungisa te nakozongisa esu na bokonzi te naza kosala ye boye ti bokomona ndenge nini ye mpe akotelengana ndenge asalaki bino ndenge mpe bokomona ye mpe akotelengana ko ezali koleka yango wana mingi bazali koreve baza koyeba te eloko ezali koleka sikoyo yango wana nzambe akomonisa bato mosusu kipelekese makambo basalaki na deuxième république mingi bakokufa te bakomona pe makambo basalaki na bato po ete bavivre yango kosala moninga mabe ezali malamu mingi te na mokili oyo sikoyo biso bapeuple congolais il faut tozwa mayele tosala lisusu bozoba te na badiscours oyo nyonso tu tomonaka na ntango ya deuxième république oyo ebomelaka biso mboka badiscours ezanga ntina lelo oyo tokomi komona maloba moke mosala ezali komonana après mosala esalami discours eye na nsima tolingi lisusu badiscours ebelebele te bamaloba ebelebele yango nde ezali kobomela biso mboka bino moko boyebi na ntango ya deuxième république badiscours wana yango nde ebomelaka biso mboka oyo ntango ya banyanya bomba 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 wana bozongisi mabe na sopa sopa na sopa sopa na silisa silisa na silisa silisa na sukisa sukisa olukaka makambo e okozwa e olukaka makambo e okozwa e batata bamama bandeko nazali koyebisa bino mboka na biso kala te ekozwa elongi ya sika mpe nasi nayebisi ministre ya banke adebloke monta monene mpo te babongisa bamai ya makelele mpe babongisa bapo ya njili mpe nzela ekoma malamu kobanda kinshasa te bakongo biloko eutaka na bamboka eyaka wana kati bino mpe boza kokwa me lelo moni ndenge tokomi tomoni eloko te ndenge balobaka ete chijengu o ndenge baloba chijengu na chijengu donc 0-0 vraiment ezali pasi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba